okomi kolia na ye oza kolala na ye boza koseka mutu oyo azaki victime na likambo wana ekotouche ye makasi na motema. Mais nous avons accepté de marcher avec nos amis au nom de la paix. Mais nous nous sommes rendus compte makambo oyo basalaki ba parti politique mususu ndeo balingaki basala biso yango. Mais biso tozali UDPS. Jamais tokotikala kosala compromis pour trahir notre peuple. Bato ebele quand on a joué décision ya koboya kokota na ba institution ebele bamona kinga neti mutu aliboma naza mutu aliboma te namonaki musika naboyaki kokota po soki mukolo buzoba ebimi nabenga bino tosolola parce que lelo bandeko baza na gouvernement o baza na ba institution bakozana na difficulté ya kodénoncer mabe makambo oyo eza koleka tokoki jamais ko accepter yango. Nayoki mama moko abimi alobi UDPS viva, UDPS viva. Na vie toyoka na malamu na koperdre fil d'idée pour rien otika ngamu na bengisi bino tosolola. Na vie kopisala mwana bitinda te. Mama wana alobi aza juriste. Mais ba notion élémentaire ya droit ayebi yango te. Est-ce que pona koyeba kosala ekobo il faut zala kaka pasteur? Mais Bible oyo na mukanda ya Galate 5. Non, s'il vous plaît, pour la que Galate 5:19, et ça pour interdire les kobo, ça ne demande pas seulement d'être prédicateur. Le livre de Galate 5:19 est clair. Et ça qu'on peut Sabino, ligne à suivre. C'est de la même manière avec notre constitution. Pour la koyeba, article 69 de la constitution, Oyo etali makambo, ya président de la République, ça ne demande pas seulement d'avoir fait les droits. Même les paisibles citoyens, Oya sali droité, ayebi bien que article 69, article 69, Eza Oyebi Sabiso, le président de la République et le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Est-ce que pour la Koeba Makamboyo, il faut aller au Kenda na campus au sali droit? Nous ne voulons pas des intimidations inutiles. Il n'est pas dit que Moutou Oyo a sali droit à Bandaki ko distinguer. Et ça peine à Babisika à Bandaki ko échouer. Tout par conséquent, il faut un minimum de respect. Correct. Constitution est l'obité que président Azak gestionnaire n'a Songolo Pakala. Jamais. Il est le seul à présenter le bilan. Il est le seul, les garants de la nation. L'obité que Baza Bagara pour Baza la coalition. Non. Faisons quand même un effort. Yabatouba respecter Bisso. Yes. Makamuna Yoki et Salinga Soni. Makamwana et Salinga Soni, pourquoi? Je me suis rendu compte que Batou Bayebi combattre la minokona bangote.
Comment expliquer Batu Obino Bossalela Mabé pendant 18 ans? Vraiment. Est-ce que Batouana va pas Bossale Makamouana? Il ne peut se vivre. Il ne peut se vivre. Pas même 2 ans. Je dis bien, pas même 2 ans. Bobandi le fundu. Bobandi orgueil. Botinda bamelibangi. Baya kosakanana mokonzi amboka. Tous les jours, Naza Kolobaboye. Je lance le défi à quiconque. Bazone c'est dans la vidéo Moko na bande kwa presse au Bazali Ao. Moi, en tant que secrétaire général de l'IDPS, un seul instant n'a s'en prendre na autorité morale de la FCC. Jamais. Naza Kolobango devant la presse. Qu'on me prouve un seul jour. C'est-à-dire quoi? J'ai été bien éduqué par notre autorité morale, Félix Tshisekedi. Il ne peut se vivre. Exactement, Toyebi passé Yamutuna Moto. Mais tellement que Mokonzi Mboka avant Sabiso, à l'obi, Nalingi Koyoka, Likamute, Bino Moussala Nabino, Eza Yako prêcher coalition. Mais Bango Bamoni Biso Bazoba. Biso toza ba responsable ya makambo basala na mbogote. Puisque bayebi nani asala nini. Mutu un individu président, secrétaire général d'un parti politique. Mais Azako s'opposer na justice, Azako promettre biso apocalypse. Nous pouvons tout accepter, mais pas de tel genre de bêtises. En tout cas, Tokotikala Kondima Boussoba Wanate. Soki Mutu aza coupable Nalikambo Aïbi Mbongo Yamboka Oyo, il doit répondre de ses actes. Merci. Biso Toyewana pona kosala cartel ya ba malfaiteur te. Toyewana pona couvrir mabe ata moko te. Il ne peut se vivre. Il ne peut se vivre. Gestion Yamboka Oyo. Boyebi Yango, Badekri Yango, Mokili Mobimba. Mais à notre grande surprise, les mêmes personnes, Bazako se rendre compte que Mboka Oyo, Bisonde Tobomi Yango. Situation où il y a insécurité, Bitumba où il y a Est wana. Bangonde Batika ki Yango. Félix Tshisekedi a qui dans situation à guerre à mon côté. Félix Tshisekedi a produit, il y a parti politique, il y a non-violence. Correct. Bino moko boyebi comment est-ce mon conjoint biso azaka na motema munene. Aza mutu oyo azwa éducation ya malamu et pas baboti na ye. Mais nous avons constaté depuis un certain temps, même s'il faut rentrer dans l'histoire, papa Félix Tshisekedi ayebani na mboka oyo, ayebani parmi ba grand modèle ya politique ya mboka na biso. Mais Batu Oyo bakoti na monde politique par l'accident de l'histoire. Mais lelo ekomi mutu nyonso abenga ba journaliste pour basakana na mokonzi ya mboka. En tout cas, na kotikala bisusu ko permettre buzoba wana te. Na kotikala ko permettre buzoba wana te. Na yoki Nayoki, Soki eza ya tembe, Nayoki, groupe moko bameli bangi ba brandir menace, balobi boye, Soki oza mobali meka ko dissoudre parlement, mais naza ko répondre bango boye, Soki eza ya tembe, tokoko mapena eloko wana eloko kosalema eza te.
toyokana malamu toyokana nalobi boye ngai na ye place oyo bambula nalobi basanza ebele nazoya place oyo nakolakisa bino ozala na kimia lelo namoni ke patience na biso eza signe ya faiblesse te soki balobi makambo ya kobima na balabala baspécialiste ya bamanifestation de la rue il peut se vivre naza koloba boye makelele nyonso wana eza makelele ya wenze baye bakoti baza kokosa bakombata na biso bozala lisusu bakadre na bino confiance te bakoma bato na biso depuis quand biso tokrache na mémoire ya Tshisekedi po tokoma bato na bino po biso nde toza na pouvoir yango toza koloba boye ministre nyonso oyo a manqué respect et pas mokonzi ya mboka comme il l'a dit il va sanctionner. Il peut se vivre toyokana misala oyo bomoni ya baso de mouton pourquoi eza kotambola te batu mobimba baza kobenga ba ministre na bango bo travailler na réussite na yete il peut se vivre il peut se vivre le monde entier bayebi ke soki Félix Tshisekedi azoza ba difficulté ya ko réussir eza po bato azana bango baza mitema mabe il peut se vivre makambo oyo eleki na bamboka mosusu eske tango Laurent Désiré Kabila akotaki awa le 17 mai bamobudiste bamonanaki bamobudiste bamonanaki bakimaki mpona nini oyokana bakimaki po bakambaki mboka mabe eske na Gambie kuna Yaya Jammeh na ba collaborateur na ye bakimaki bamonyonso bakitiki mboka te c'est grâce à Félix Tshisekedi que les mêmes personnes basalaki biso mabe baza kotambola lelo tozokota na ba marché moko. Tout par conséquent il faut pas en respect envers mokonzi ya mboka. Correct. Makambo naza koyebisa bino epesinga kanda mingi lelo botala malamu ba politicien o basombi lelo batu mususu ya ba église bakoti makambo wana est-ce que boza komona makambo wana eza normal lisusu puisque bato ya ba église bayokelaka bango mingi na ba fidèle na bango mais banani basali ke ba prédicateur ya parole de Dieu bakota na makambo wana. Comment est-ce que batu oyo bazana souci ya population bobenga ba gouverneur boyebisa bango bo travailler te na réussite ya Félix Tshisekedi motema mabe ndenge nini il peut se vivre naza koyebisa bino boye banda lelo toko na koya lisusu liboso na bino te pona te ya bino makambo ya kocouvrir mabe ya mosusu bozoba elekaka te na biboye moto soki ngai na sanctionné ba combattant place oyo o babandaki ko loba mabe ya coalition mais au contraire bango soki mutu afiki mokonzi ya mboka baza koyamba ye kuna bazobetele maboko eske ngai nakoki lisusu kosala musala wana naboko kosala musala wana
kokanisake bangonde baza na contrôle ya armée na police soki baza mibali ya solo baya faire partir biso. Moi je vois très mal ba militaire oyo ba maltraité o ba bana ko nyokola soki okena ka church ozokuta basoda baza ko partager ndako na carton lelo mokonzi moko aye atongeli bango abomseli bango bakanisela mokonzi wana mabe baza komikosa eza na bamosusu peut-être bozoloba ke ndenge nini CG aza koloba aza kotanga Shadari te. Shadari a fait la honte. Nalobi, il a fait la honte. Il ne mérite même pas d'être secrétaire général de ce parti-là. Comment expliquer un secrétaire général d'un grand parti politique? Bolobi, parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Mais entre-temps, on te voit aller à l'encontre de la justice. Est-ce que c'est malade? C'est malade? Non. Makambo kotanga ezate. Soki okepa na bangwana okuta bien wana pesa babenga ke professeur. Non, naza koloba boye. Ndenge bozali awa, il ne peut se vivre. Il ne peut se vivre. Ndenge bozali awa. Boye ba bien que totikala kosala coalition mon côté ya ko maltraiter bino ou bien ya kokenda contre courant na intérêt à population. Tokani madame. Mokonzi ya mboka alobi boye. Wana de message na ye na ko passer bino. Boyokaki alobelaki makambo ya baba Nyamulenge na niveau ya poto kuna. Tokani madame. Tozana mokonzi aza visionnaire. Pona nini alobeli makambo ya baba Nyamulenge? Yo lobi oza mwana ndako. Soki bosoni na bandeko no mususu obimi okekolukela bango basoda baya kokanga bango. Est-ce que oza mwana mboka? Oza mwana ndako. Mokonzi alobi baba Nyamulenge baza ba Congolais. Ba Congolais, comment expliquer soki mwa nungu ekoti boke koza manduki popo ya kobunda kotoli? Est-ce que bato akasai tango babebanaki na bato akatanga bakende koza manduki? Bakende koza manduki? Soki bokebi te yango toza kolisa bandeko oyo bakomprenaki mokonzi ya mboka te. Mokonzi ya mboka a stoppé balkanisation parce que soki bino bolobi baba Nyamulenge baza ba Congolais te. Moi muke bakende koza manduki pour baya ko se faire reconnaître accepter que baza ba Congolais. Yango pe mokonzi alobi te bino boza ba Congolais. Soki boza ba Congolais bokende koza manduki te pour baya ko faire entendre voix na bino. Est-ce bato Équateur baza manduki pour ko se faire entendre? Comment expliquer les loba bakomi koloba débat o baza ko relancer wana? Oh toboy ba Nyamulenge baza ba Congolais te. Soki bozo kende na schéma wana bozo me ma balkanisation petit à petit. Bon mona ki ebele bazo sala ba message na Chiluba, bazo sala ba message na Lingala. Oh non, biso kuna bazo respecter biso te, il faut communauté internationale ya ko aider biso. C'est-à-dire quoi? Soki bo repousser bo lebino boza ba Congolais te. Bango balobi biso toza ba Congolais. Bitumbe ko bema wana. Yango mokonzi mboka comme garant de la nation. Alobi bino nyonso boza bana rangai. Bovanda soki likambo ko protéger bino armée ya mboka nde ko sala nini nde ko protéger bino. Mabe mokonzi mboka alobaki ezali wapi? Bobete la fachi beto maboko makasi. Malgré ma blocage, ma kal nyonso bazotia mokonzi mboka. Akutani na ba investisseur ebele ou a signé na bango ba accord pour baya monter ba usine awa baba ndosala biloko. Est-ce que asali mabe? Asali mabe? Kasi pour bota la kanda ya bandeko yo ba ennemi ya peuple.
va créer makambo na ndenge na bango. Mama oyo alakisi ke yenda yebi droit. Naza koyebisa bino boye. Il ne peut se vivre. Il ne peut se vivre. Nalobi boye. Règlement intérieur. Et éducation n'a joué pas baboti nanga. Na benga ka ba maman nyonso ba maman. Hein? Toyokani malam. Ah. Nalobi boye. Règlement intérieur et Assemblée nationale est réparti par attribution. Il y a chaque membre du bureau. Quand il y a un droit wana, à juste prérogative, attribution. Il y a premier vice-président et Assemblée nationale. Moi, Namboka, Jean-Marc, toujours à la recherche de blocage, na crise. Bakanisa kike mwana mboka Jean-Marc akotumisa mobulu. Tango tokutani tosololi na compte ya cash. Abilakisi biso problème. Aye na règlement intérieur atena mesa totangi tolobino. Ça c'est une provocation. Kokipé bangote. Nous nous sommes bâtis pendant 37 ans. Tozalaki na ba institution mon côté. Il fait et vivre pendant 37 ans pour les institutions. Bangonde bazana bobangi ya chômage. C'est une question de pédagogie. Il faut passer l'effort. Ayeba ke mboka ezana mokonzi moko komona ye Félix Tshisekedi. Boyoka ki makambo oyo babotola ki Shadari passeport lobi na njili. Makambo wana ngana sali effort pona tuna de quoi deuxième, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Balobi boye. Shadari aza kotambola na passeport diplomatique na titre ya vice-premier ministre de l'Intérieur. Il ne peut se vivre. Boyoka, Toyokana makamwana tango ngana tangi yango na réseaux sociaux na lobby balingi basalela mokonzi ya mboka campagne ya mabe bona nini babotoli passeport bandeko bayebisinga ke non secrétaire général oza na raison na yo mais toza kolakisa oke ndeko wana azotambola na passeport diplomatique na fonction ya vice-premier ministre. Et ça tricherie, biso en tant que ba police ya frontière ne stopper le wana. Est-ce que secrétaire général yopoza pour soutenir makambwana ngana lobby en tout cas nazana iloko pour reprocher binote na tiki na ngai. Bako sa binote que non babotoli passeport pour les Gambosongolo les Alaki. Non, c'est ça le vrai problème, la vraie raison. Il y a retrait, il y a passeport. Et ça, il est mon côté. Il ne peut se vivre. Il ne peut se vivre. On a bango, dans le mois de novembre, c'est là où on m'a donné encore une autre information. Oyo abandaki kokanga batuna aner, Kalev, Yepe, azalaki na passeport diplomatique. Mais il y a eu Moussale Zalakini. Place nyonso mokonzi mboka kokende yepe akoleka wana tuna Félix Tshisekedi aye kosala nini awo. Wana bolo baketoza na coalition. Hein? Makambo wana toyokana nanu. Voilà tango ngana sali banquette na ngai. Il ne peut se vivre. Il ne peut se vivre. Tango na sali banquette na ngai. Ba service na ngai bisinga boy. Bande konyonso wana bazana kanda makasi na mokonzi na bango. Balobi mokonzi na bango a se retrouver. Mais bango baza ko se retrouver na eloko moko te. Yango il faut ebe bango nyonso basala nini bazanga.
Est-ce que ça m'a canissé malam? Est-ce que ça m'a canissé malam? Il est vivant. Ce qui est plus pire, bon, c'est la naïe de Sabino Makam. Le lot, toujours ça la évaluation. Toujours ça la évaluation. Si pendant une année, place Oyo, Bamou, Babando, comme on a des réseaux sociaux, Kabouya a commis nouveau adhérent à FCC. Et Bélé Babanda Kokomabon. Nabando Tala Bango na lobby, Boyebinga Malamote. Mokolo ezali oyo mutu na mutu akozwa tasse de café. Il est peut vivant. Nabandaki kolanda directive ya mokonzi ya mboka po a éduquer biso malamu. Yoko zala bovandi na mutu bozo solola omoni mwana na ye azotu na mutwana epa na biso yoko sala nini? Yo yoko sala nini hao? Mutwana koloba me ndenge bana na eba za kwatake nga ezana complicité na epe na kati wana. Ezabo ete? Ezabo ete? Mokonzi ya mboka soki botali bien propos nyonso atenaki au sujet ya assemblée ou bien ya parlement bato batanga français mingi bazali awa alobaki makambo wana na conditionnel nakosi mais l'unique personne oyo aza kokonstate crise na mboka eza ni président de la république balobi te ke bakokonstate crise par le trichement de la coalition non elobi bongo te soki bolobi ke tolobela makambo wana constitution eza claire ba accord politique eza mpona kotambola sans toutefois kokende en contradiction avec la constitution. Mais namoni batu babandi kosala babuzo bebele au nom de la coalition. Naoki batu baza ko menacer mokonzi ya mboka on dirait neti mokonzi aza na base te. Est-ce que soki tolingi tolobela makambo ya kokende na balabala est-ce bato wana bakotelema hein? Naebike ebele bakoloba ndenge nini lelo secrétaire général koloba bango nalobi makambo oyo ndaki yango basilisa yango biso toza babolole te biso toza bato toza kotala bango yango discours ya koyebisa bato ke non alternance pacifique, non. Passation pacifique et Selemi, mais avec beaucoup de zones de turbulence. Parce que, Batoubakou-Fi, tout ça l'hypocrisie, tu regardes malade. Les gens qui sont pas moi, c'est aussi Mukendi, à Koyori Sabino, que mon ban n'a pas coupé que les Goïba. Ce qui n'est pas battu, ça prend la bagoule, ce que moi, n'a pas coupé que les Goïba. Ce qui continue à l'église, c'est qui profané. Babando qui ne croit pas l'église pour nani. C'est ça qui prend ma campo alternance. Et c'est un côté. Batumba batunanda ku oi. Batumba qui bango pour nani. Ba famille a bafé ba victime wana. Bazali awa. Bazali wa. Baya awa. Batoyo bakufela bakona bango baya awa. Bale kananu awa.
Comme ça, Azali Wapi. Bon, Télémawan. Bon, vous pensez qu'il ne peut se vivre. Il ne peut se vivre. Otala Moussala Félix Tshisekedi a sali. Otala tension Félix Tshisekedi a calmé na mboka oyo. Oyo bazali wapi? Banaka awa. Bona telabango. Il est prêt à vivre. Il est prêt à vivre. Nalobi boye. Toyota na malam. Toyota malam. Vous pensez que makambo nyonso oyo makambo nyonso biso toandire bandeko na biso oyo babomi bafamille na bango na ndako oyo oyo eza échantillon bato baboma bandeko na biso baya lelo kofinga biso bamenase mokonzi ya mboka s'il vous plaît tala naza koyebisa bino boye nalingi désordre te makambo naza koyebisa bino naza wana mikwa kamera s'il vous plaît nalingi tosamize place oyo te soki nakomi ti na niveau oyo c'est pour vous dire que la patience a des limites. La patience a des limites. Est-ce que vous trouvez ça normal? Biso la victime, nous avons accepté de marcher avec nos frères. Malgré ma communion sur ma bébé basala biso. Est-ce que bango tango bayaki le 17 mai ba tolérer ki ata muto mobutu moko azala? Même les militaires au bazaki na likamo côté bango tout batinga bango na kitona. Mais nous avons accepté de vivre avec eux. Bande konabiso nyonso oyo, ma famille oyo, puisque vous ne le savez pas. Tous les jours, et bien les la bureau. Et ceux qui n'attendent bango, et ça pour ça la monter ma passe. Et je ne peux pas accepter qu'un groupe d'individus vaya aux Zamboko en otage au nom de la coalition. Il de pèse tozana bilan moko soki tobimisi yango mutu ata moko côté le matin. Mais au nom de la paix, mokonzi na biso azwi makambo nyonso oyo atie na sa mesa pour intérêt au peuple congolais. Mais sa bonne foi ebimisi mutu oyo n'importe qui akobima akofinga babetele maboko. Comme si il y a un bateau qui m'a été. Pourquoi la police est là à Média? Ngapé, la police est là à Média. Comme ça, ton commando sala wana bien. Nani a cause d'un bateau qui m'a pour faire partir l'autre. Toyokana, nalingi bakelele te. Na kati na bino ebele basala ki ba témoignage que Kabou ya liembongo. Jamais n'a pas trahir mémoire ya Etienne Tshisekedi. Je ne le ferai jamais. Toyokana malamu. Soki na mipesa ki ligne de conduite moko boye,
c'est sur instruction ya mokonzi ya mboka. Mais quand j'ai constaté qu'il n'y a plus de considération vis-à-vis du chef de l'État, c'est comme ça que Ngapé n'a pas continué à danser wana tout le monde. Il ne peut se vivre. Nayebi après matinée oyo bakotinda batu bokende koloba alobi comme un simple militant. Oui, nazaki militant, nazana maîtrise ya histoire ya combat oyo, mais devant cette situation on doit quand même se dire certaines vérités. Je n'ai jamais vu les blancs sud-africains, quand l'ANC est arrivé au pouvoir, bazonga kabati yake babaton dans les roues. Nayebi makamunazolo ba mutu moko akoyebi sanga likambo wote. Na sengi meme bato basala direct na makambo naza koloba awa. Busoba elekakate. Naza kolela batinda bamelibangi na bango oyo bayaka kotia makelele wana. Baya Ngapé na komisa batu oyo totala nana kotia na moko. Makambu oyo. Et ce qui est plus grave encore, bino bosipo mona wapi batu oyo ba détruire mboka oyo na koyiba mbongo ya l'État koboma ba entreprise net bazaki na ba compétition. Soki baza koyebisa bino ke tosi tosali mosala ba entreprise eza lokuta ya un blocage eloko moko esalemi te dit elo toyokani malamu balingi bazwa ba régie financière nyonso etikala kaka ya bango. Il ne peut se vivre. Na lobi boye. Ngai na bengi bino mpona koyebisa bino boye. Mokonzi abengaka nga mwana butete. Voilà, lelo nayebi bandeko na ngai. Mpona yebisa bango, bango mpe bayebisa nga nakende koyebisa papa na biso. Ezaboete. Yango toyoka na malamu.
bandeko na ngai naza kotuna bino motuna moko nyonso mona mwana asali examen na classe azwi mais ayoki meme professeur alobi naza kozongela na examen oyo moto apreparaki examen bien akobanga mais bango balobi ke baza na majorité mpona nini ntango bayoki kaka moto alobi na conditionnel ke akodissoudre parlement débandade c'est-à-dire quoi baza conscient ke bazalaki na majorité wana te yango baza koloba nga naza koloba boye munoko nyonso baza kotia wana eza ya pamba soki tembe tokende na bango ntina aéroport angili tobanda kozonga 100 militants 100 nani 100 garde du corps toya bamosusu bibembe kotikala na nzela baye tala naza koloba boye il ne peut se vivre il ne peut se vivre nalobi boye toyokana nalobi boye baza komikosa pamba jamais bakoki kokende makolo tina njili te mais kabuya akendeke ye moko zanga digor nazalaka na bango te nakende nga moko bango bayebi mabe oyo basali population oyo yango baza kobanga écoutez toyokana nano yo oza sirke oza ki élu yo oza sirke oza ki élu même ceux qui balobi ke baza kodissoudre parlement okobanga soki bomoni muto aza kobanga il se reproche de quelque chose lelo boyoki tous les gouverneurs bagouverneur bayaka awa na butu secrétaire général kuna toyokana nano bino bosi bomona bato sérieux bozotinda bato na bino bakende osala mosala ya mboka oza kofaire signer bango ba lettre de démission na gouvernement bosi bomona yango eza mpo bando garde bato wana neti baumbu na yo makambo mokonzi alobi ke baministre baza kose confie epa na ye akosi te même ngai nayebi bamosusu bayaka balobi nous sommes prêts pour aider le chef de l'État mais dans les contextes où nous retrouvons vraiment c'est difficile comment bato sérieux bazala na motema mabeti na niveau wana il ne peut se vivre nalobi boye soki baza mibali batinda bato na bango bamela bangi biso tozali awa nalobi ils vont regretter pourquoi baponaki nzela wana biso tosali mosala makasi pendant une année peuple yango osali mabe na bango oyo basali pendant 18 ans maintenant bakomi koboka biso mabanga e bango bakanisi ke biso tokosila bon nauti koloba awa bakende koluka institution kabuya azalaka badestitue ye institution na ngai yango oyo awa badestitue ngao communicateur asali nalobi boye ekomasa moto alobi likambo ono tozolongola ye mais baboya ye aboya kokende osala mosala siko bakolongola ngo tala bachantage wana nalobi boye bachantage wana soki moto alobi boye ono toza kodestitue ye o tozosala boye bonga mpe nalobi basala ngai oyo basala nalobi bino bokolongola nga bino bokolongola nga bobeta maboko makasi bana mayeli
Alain Miko sans fil. Sans fil, pile et Pile. On fait 2028. Sans film, pile. Où est là? Eh, mes gars, mes gars, style. On a somba. Ebi Ezika salaki ba calcul. En tout cas, ba yebi IDPS malamote. Bazalaki séduit na ba dispute interne na biso. Balobaki que le parti est vraiment divisé. Félix Tshisekedi n'a rien. Non, vous vous trompez. Il contrôle la situation dans son ensemble. Il suffit seulement qu'à lâcher mort. C'est là où vous allez comprendre que Makamboyo est exactement le souffle. Nalobi boye, il est fait vivre. Banda Makamboye. Bino bomoni teke biso nyonso toze sika moko tozoloba. Na bandeko toswana na bango mingi tozakaka non, on doit régler d'abord cette affaire. On a parlé le même langage devant nos intérêts de l'IDPS. Il faut faire très attention. Boye ba bien que l'IDPS ekotika la moko oyo fachi beton azako diriger. Bakole olar na opamba. Kabuya azawana. Motion moko ko destituer ezali awa. Groupe parlementaire ezali awa. Hein? Solidarité gouvernementale ezali awa. Bon, si vous bongote en mode. Nga solidarité nanga ezaka na bino base ya ba. Bande ko ebele baza confondre makambo. Bomona ki yemoko mokonza mboka. Tango basali kukuna na Genève. Balongoli ye. Moto epelaki na Congo mobimba te. Hein? Moto epelaki te. Soki ngai na ye awa pona solola na bino. Boye ndenge boye. Mais soki ye moko kolo makambo. Hein? Nalobi boye. Soki kinya eza na mboka oyo. Parce que Félix Tshisekedi abimisima ya misute. Soki a lâché kaka liloba lobi, trop c'est trop, oye koya eya. Mais pas tu vas connaître ndenge ndeko kabunda lobaka. Avec les faits. Nalobi boye. Batu batika kosala ba calcul ya mabe. Ngai pendant une année na bomba ki ba munition na nga nyonso. Na bombi ba munition mais na moni mutu nyonso akoya azoti anga so ina misu. Nga nalobi ndenge toza na libala oyo apona intérêt ya peuple. Non? Ekomi maseki mutu nyonso soki akeboye naza kotuna bino awo. Makambo oyo soki efebi lelo mutu nyonso sincère akolobake bandeko ya FCC ne baza la base. Nalobi depuis que toza na coalition wana Boyo kanga même temps on a ça koloba awo. Boki naza ko attaquer autorité morale na bango. Mais bango c'est une habitude. Non, les attaques nazo banga non. Naza bien édité pas c'est OK. Il est pas vivre. Yango lelo na lobi boye. Tetolo kana na lobi boye. Lelo oye boye. Mutako banza moninga. Bolukaka makambwe. Bon, awa namoni batu bazo senga parole awa.
toyokana nani nazopesa motu moko parole nazopesa bagene toyokani bon président ya ligue des jeunes yaka vice président yaka nalobi Il défense viva. Boyebi bona nini na pesi maloba. Boyebi bona na pesi maloba. Na pesi maloba. Boyo kanaza boyebi sabino. Na pesi maloba po atuna mutuna na ye. Boyebi azanani. Ye hein? Moto Manyema, logo l'actualité est dominée par Bato Manyema. Yango na PCP maloba a posé mutuna na ye. Alors, Bato Manyema bazaliawa. Bato Manyema mujambo. Eyokanite. Bato Manyema mujambo. Bandugu ya Sud Kivu, Nord Kivu, Manyema, Kisangani, Katanga, amujambo. Leo tutaongea. Hayo vile. Leo tutaongea. Merci beaucoup, Général. Je crois qu'on s'adressait directement à la combattants. Kasi na botuna na bakombata na tuna mutuna Général Batilinga na tuna yo mutuna tolingi hypocrisie zabo ete oye koya et puis to monia wa ba jeune baza ebele oye koya Général la zota lo vraiment na miso balobi nyama oyo eliaka dideso ezaka wapi avant otala lipoti na liso ya moninga omisala nini Général tolingi mpe boyebisa biso nanu parce que même na kati ya famille ya kashe oyo ya biso moko sincérité ezali te bana UDPS ba jeune a UDPS, ba papa a UDPS, balobi que 2020 ezali année ya ba action selon maloba tata mokonzi eza boye te kasi ba action yango tolingi tobanda yango na mvula ya sika eza boye te boyebisa biso parce que tozalaki te boyebisaki biso bandeko wana soki babibisi bameli bangi tozalaka na bango ezala na babiro politique na bango ezala na baintellectuel na bango tobundaka na bango na batelevizio ndenge ezalaka me kasi soki tobengi yo Général olobaka kaka botia na se to c'est trop eza boye te lobela biso ntango bokendaki na Nairobi boyokana kindenge nini parce que photo bananano na ndako na eza boye te boyebisa biso na Nairobi bosinyaki nini na kati po ke bakombata ebele bayeba parce que tokotire na baposition nyonso UDPS viva combattant na combattante Hakim ma question Hakim mango atuni eza pete pona koyanola yango nakosenga bino bopesa matoi na bino toyokani malamu
Boza kotuna Maimatali accord de Nairobi. Eza boete? À moins que je me trompe. Eza na accord mon côté. Eza na accord politique mon côté. Si mukolo ya appliquer. Je vais surprendre tout le monde. Il est peut viva. Nazo bandanano na accord ya Liboso. Accord de Genève. Accord wana ezwaki kokoso po ba signataire mibale ba bendanaki. Ezabo ete. Ezabo ete. Tolongo wana tokoti na accord ya Nairobi. Accord ya Nairobi batikala ko appliquer yango te. Pona nini? Mutu ya misato azaki signataire te akota na kati. Est-ce que na accord de Nairobi balobaki ke primature ekokende na FCC? Hein? Accord de Nairobi toyokanaki malamu. Primature il faut ekende na bande konabiso ya président Vital Kamerhe. Bien répondu. Mais dès lors que ton politique échangeaki nango nakanisi accord wana elobaki boye ministère des finances ekozala na maboko abandeko na biso ya INC. Eza boyete? Ministère ya budget ekozala na IDPS. Eza boyete? Comme ba makambo nyonso wana tosali yango te. Nakanisi biso nyonso tokobunda pona to appliquer kaka accord de Nairobi. Puisque accord wana totikala ko appliquer yango te. Totikala ko appliquer yango te puisque accord wana nazana yango soki bolingi na kwa na ngolobi. Accord wana nulle part elobama kike cabinet ya chef de l'État nyonso esika moko. Nde yango naza kosenga bino bozala kimia. Mukolo débat ya accord ya Nairobi ekobima nde tokolobela yango. Sikoyo tozowelela nini po tozaka kesika moko. Tokende nanu tosali mandat même ya 50. IDPS viva. IDPS viva. Moko na mona kabadeba. Bougez. Accord de Nairobi nanu tosaleli ya mote. Toyokani? Ok. Ne o ngana yebi yango wana. Félicitations. Félicitations. Eloko mususu nayoki basali rapport. Rapport wana incriminer mokonzi ya mboka. IDPS viva. Viva. Balobike mokonzi ya mboka aza konyoko na bapanzi sango. Bandeko na basali rapport na bango ba présenter bilan moko très sombre. Balobi mokonzi ya mboka makambo etali bapanzi sango aza vraiment kosala na oyo esengeli te na maimatali droit de l'homme, droit des journalistes. Mais du haut de cette tribune, je remets en cause les rapports de nos amis de GED. Ils ont présenté un rapport fantaisiste. S'il vous plaît, balobi makambuya oetali bapanzi sango. Bino bandeko nanga bapanzi sango bozali aw. Est-ce que lobami kaka ke bino bapanzi sango na dignité na bino sauf biso ba responsable politique. Mais s'il faut entrer sur ce terrain-là, depuis un certain temps, nous faisons l'objet de lynchage médiatique de la part de vous, nos amis de la presse. Nulle part dans ces rapports, Namoni GED a interpellé Bapanzi Sangoke, au Boza Kosala, à l'endroit de l'homme politique, et ça bien été. Ngaï Nakoki Komema, un tableau sombre. Totika kosala makambo oyo na sentiment na kati nazo zelande ko chivisi chivwaji oya bisi rapport wana eza rapport moko que je qualifie
des rapports complaisants et fantaisistes. Comment expliquer yo le but aux défendre droit à journaliste? Mais ma camion soit ma belle baza contre les acteurs politiques aux côté. Est-ce que vous êtes sincère? Vous êtes sincère? Quand vous êtes un homme politique, c'est la liberté d'expression. Nazako rappelé Bino Boye. Le 1er février, le 1er février, Tozana Mes Mounene et Gosale Mana Mausolée. Toyokani Madame. Le 1er février, Mukolo Papa Nabiso Atika Biso, Togosala Mes Mounene, Biso famille politique, na famille biologique. Togo invité Bat. Boyeba déjà Mukolo Wana. Mais pour le moment, te préparer, te prévoir 3 journées à réflexion pour la compte à IDPS et pour ça le centre Nganda. Toza pour préparer la liste et bateau et Togo kene na bango ba kene ko réfléchir na makambo etali inane na biso au pouvoir na marche ya makambo nyonso toza na yango. Toyokani madame. Toyokani madame. Na mayo matali coalition. Ngai mutu na sinyaki coalition wana te. Mokonzi ya mboka ye moko nde akoyebisa biso s'il faut qu'on continue ou pas avec la coalition. Eza boete. Eza boete. Nde yango nayoki bino. Nalobi boye. IDPS viva. Est-ce que Motoyo, na makambo ndenge na yebisi bino boye? N'est-ce pas que na pesi bino ba information mosusu o bino ozalaki na yango te? Yango naza koyebisa bino boye. Ngai na kokende koyebisa mokonzi ya mboka message na bino. Toyokani? Naza kokende ko transmettre message na bino et pas mokonzi ya mboka. Eza boye te? Eza boye te? Bomi bete na maboko makasi mpona mobilisation bino mosala. IDPS viva! IDPS viva! Nalobi boye toyokana makambo boza